Bienvenue à vous, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Katia Libanga TV et Babi Libanga TV de Makambu. Libanga TV de Bajolubilité avec la naturelle. Na possible mbote bisika bozali, ba téléspectateurs na biso partout au monde. Babi Mikolo YouTube Libanga TV de Kangi Masolo avec la naturelle. Là je vois en France Aristote Ndaya à Paris. Je te salue Babi Pito. Nzenga babi mbonga kisi lala te pipo nzenga na Paris babi yonde makambu yonde aussi bina comme na ngam Allemagne na moni ve na ngam ya Kati Marel, je te salue. Na pesi mon boss babi papa bana papa Alex bana musala singa le côté papa Dafumbama, je te salue papa et notre maman benga journaliste internationale Betty Massingo, je vous salue et quand na lo barakat Libanga TV tout à l'heure toujours na ba surprise ba news kitoko ko koyebisa bino et na plateau na ngalolo na zana ngamo côté na zana animateur amunene oboye Bibles créateur na kati ya groupe ya Ferrigo la Chetani nazana ye tokoyoka ye tokomeka un peu tout solola parce que na promettait bino na kati ya Libanga TV il y aura toujours des grands surprises. Blaise, bonjour. Oui, bonjour. Boni. Ça va. À mon pona ba téléspectateur ba Libanga TV on de makambu et baza cause l'invitation na ngai et na kokisi promesse na bango à mon pona ba téléspectateur. Oui, balanda Blaise créateur yeyo na Libanga TV. En face il y a journaliste na bino chroniqueuse na bino yeyo tozana bolanda biso. Bo sepela quoi. Émission yango vraiment toi dans la kati quoi. Parce que tout sur la mouki pour un groupe nabino et toibiti ezalini groupe nabino ya Chetani gola tant que Blaise créateur animateur amené na mboka au batunyo so bandima ba confirmant jusqu'à présent tozo bati na groupe nabino qu'est-ce qui ne va pas batu kolongwa donc apparemment il y a un des autres au bat téléspectateur balimba comprendre ezalini batu balongolongwe rien ezaka que et comme à un moment où vous êtes indiscipliné, l'équipe est trop dans le groupe. Il faut pas papier, monsieur, il faut pas paiement. Les orchestres sont nés, maman. Balou orchestre qui n'a pas beaucoup miné, belé, boké, bobé, à l'étranger, bah c'est peli. Alors, ça va besoin de musala au sérieuxité pour les patrons à bosser, à l'ingaming va bosser. Bah tout ce monde ne longue parfois va promettre ou bien bah ça la musala bientôt monsieur baza indiscipliné et c'est là que bati kabiso. Bah raison mingi chose à la pena bongo mais le reste orchestre c'est au grand complet partout ba problème ezanga até pe ma départ ezanga ngo pelo kwa lelo te tout le monde azaka libre en orchestre soka linga longwe alingi tatikali mais bato tozo mona bazo longa wana mingi omona ke ebele bazo ba papier ebele ba sale musala ndenge sengeli te batamboli na ma norme orchestre te esengi batika biso omote ba biso tozali ba Marc Rose bazali ba Nicolas bazali ba De Gaulle ba Mao ba Rizé ba tout baza ba Charlie Solo ba J Solo ba Mabouma na basse orchestre tout au grand complet tozana biso ba Yamado ba Evariste yo samba ko tezate donc normal tozana biso normal vraiment. Babi on a travaillé ming et Bercy moi nazala qui est mais depuis Bercy qui est créateur ayo canal sous-souté le kozo dinda le kola Bercy na no sala o zala oyeba na tondeni na boka 4 minutes Bercy zalate na boka 4 minutes facilité wana ko tasa longwa ka zongi ko na mte ça succès makasi to bogine jeune ka ba boss bo mona bino moko to betine qu'est-ce que j'avais dit bo moni après na boki première classe yaza sous théâtre biso bon mon sous ma caméra ils ont les ont dit kaka na to ba première classe ça y est talasco place à première place au monde ezaka likolo to so les 4 minutes na beta ça y est ezaka likolo
donc eza nango na sens bato baloba na bango kaka eza nango raison te. Mais babi ozokana te babi ozaki air azalaki donc presque la te babi yonde na yo depuis Bercy mwana ki epa ya héritier Watanabe yango peut-être Blaise makamu ezomona na te tonde bato mosusu babanda olobaki banda Bercy aye ozo travailler sous bien te. Voilà. Quand même ba question na ndozo banda Bercy aye est-ce que vous à l'aise biloma bongo bongo après quand même bato mosusu bakomi susu banda Bercy ke yo te eza nango raison te. Blaise aza bato bayebi Blaise créateur bayebi ke na pesi bino ka différence moko na beta 4 minutes azala te bomona bino moko abela kasaye bomona to betne de générique bino mo bomoni bi mambo sala après na ko beta première classe to boki na ritinzele ça y est bino mo bomoni so mambo sala bato ba mikolo ba sa ba différence ba générique nyonso wana mais so li silence bato nde ba koloba ke Blaise créateur mikolo silence boinde nini silence nde na ko comprendre po toza na chantier tozo préparer bloc à sika toza en plein studio et au senga tous à la peine silence wana il faut ezala po toza en plein studio maman et to préparer biloko ya bien to ko tsa makelele belé te kalate bientôt là to silisa bo za bino servir bo za bino ba biloko na bino be après bo changer maloba même na ba question et change jamais sous de to landa pena bino mingi te po bo za plus mingi ba question sous za na ya bino mais bo bambelo ka bato mais sous na ba question piège mais so la ne mingi ozindi de onga na yebike silence tambiso zaka po toza na studio boza na studio d'ici là makamezo bima parce que tobi na ngambu kuna Igwe de la Forêt pe azo préparer formidable karaté to kumuni ba vibrateur pe kuna donc bato ebele peut-être bana msusu pe ba bima kata shetani bazo bima ba mo babi ke so fait gola bimisi muto atema na fait gola zate vraiment bato comme no so tangi wana yelo te bato mais bina file pe mikolo ba biyende makambo. Mais c'est normal qui ça c'est un mututu so sel musala no bien bat ba yo kayo bina filet coup de chapeau asali banzembo na ye bat wa sepeli nango biso to misna album na biso te donc na moment biso to misna mte tout le monde aza libre ya ko profiter yo karamo espace na ye bat pe ba yo kaye eza bongo qui ça c'est un mutu nyonso mais bat tout tanga ya avant wana na ndenga mabete bango to bayebi ke lelo soki le padre abimisa album ya sika surtout nde to boka premier sona black box eza problème makasi ya problème eza vraiment problème de base apena temps ba bisa ba disque na bango mais biso jour to boka eza la confusion mais na mwana bino pe vibaso ba pema babi pe makambu kuna na ngamu na ye donc babi eza oyinda mabe le quoi papa de padre aza pe na studio et ba vibaso ba pema pe kuna zo sa musala ngapena Blaise créateur mingi na lobela maramu na biso na lobela pena mambo ya faire ngabete pas faire ti ngabete pas faire gola donc lobela mingi mambo ya faire gola bat ba bi ke toza na studio to préparer premier soin na black box sans polémique bat base la tena loba mabe mo pona misema wote pa na biso pona ndeni te ngana lobela mambo ya le padre premier soin na black box album au monde des Josela sans polémique pacha pas na studio ndena ni pacha ndena auti pa na bino pacha auti pa na bino ala kombo msusu pardon kombo msusu Jani pacha ok ese nini ye pas na kata marambo asali nini ye pas na kata studio kasi ya yeti mais yo mona teke na bana na ba papa do bino nyonso moi teke mama ngweza kuinda wana ya ye so studio ya ye alusa mamuna ye bo rien à voir na mamuna biso vraiment tala taille mo vraiment rien à voir asa nde ya ye masa mamuna ye parfois na kati ya album na bino boaki kambe de cru na kati nazana ba créer belé o bato ba sepela nango malgré to beti no générique te tout ça déjà prêt à obeta da générique babilo geza bien bato ba obina na bango ba ko bina masa repo ba obina vraiment toyeba ki chetel nigola papa babi papa lobate o baba non homme sourier ban mboka toyeba ki meto comprendre te na ba monde on mikolo chetel nigola comme ko kangisa ba polémique belé tant que toyeba ki ya ça muto matono pesa ma confiance à lobate o baba memi maki ko a lobate frère gola kangisa su muto mikolo mais gloire là bon mambo c'est le kai na ngoda wana bino mo boyi ndenge bino na biki boza se place bokenda se place bokini bozo information na source boyebi na ndenge leka ngana na commenter na chase yango te eza mambo te c'est le cas déjà eza ka ki respect fait zalaka
et oyebi ke moto aza ene na nga aza niveau na nga te ozana doit respecter mais et comme l'exa ba limite et comme on attend mo boye ko corriger moto pourquoi ba sala ko corriger moto eza donc ba corriger ka moto pa fana erreur oya sala ki moko mais eza na ko actualité te et c'est le cas qui nango déjà nga ko na yebi nga ko na se akanisi so moto ya nouveau susu non ça m'a bossé les gars déjà bon ne mo boza se place bon mon na ndenge pe les kaki na ndenge pe suka et ça nango na ba le belongo sur pour créer sous base que Blaise atangi comme film ko par hasard succès on m'a passé ya pardon et Blaise na biko bima yo moko te na babili ma nyonso idole azalaka e muto ko landela na ba standing no azali ti biso mama Betima Swing ba bimisi bala naturel et yo vraiment na kati animation idole na yo vraiment zala vraiment na pesa yo gu ya bois Kaluji na bana yo ka Kaluji trop Kaluji bena mta pesa nga posa animation à part Kaluji nde na yo ka ba vena nga ba sele yo scram tata mapasa père Bajimon donc baza animateur on a yo ka trop mais ba janta misine wana na ka ba animateur mo belé mais idole nga yango na tangi déjà animateur nini o sepela raoza so mo fa na ndako pozo po ka banzima batu mususu na génération na bino mo ka animateur mabwaka ka mondimaka baza na bango bazali baza basala msana bango très bien mais rien que ya ba impoli baza trop bateti pe baza net banane te na kotanga kombote misu baza asali moi générique moko aboki décrit moi 3 clés et sali moi succès na ba 6 mois 5 mois ya mona komi danger akomo finga na ba télé okomo 5 ça même na mutu façon à remercier ata ko encourager musala osala donc il faut ala na moi maîtrise baza moi belé basala boulot bango très bien basé belé vraiment na sepela na 3 jours vraiment aboka ya pa maestro Fabregas 3 jours à travailler bien aboka j'ai omoni oya aboka bien na sepelation na Fizé moko aboka ya papa chéri Fizé aboka bien allez solotani yo papa chéri yo donc aboka très bien na sepelation basé belé vraiment basé belé baza vraiment belé ndeti bayana nga ba janta misini wana ti lelo basila raté so kazo boa ko zo comprendre na animateur azo boaka ba animateur basala boulot bien baza neti ba eclipse mososo ba travailler très bien baza na nga na relation na ba animateur OK on a yebi ke ba bossa bien baza na ma plan nyonso eza négatif na positif ya wana ndimi ba o basala msala bien bo ba o monake asala na yebi ta bwaka ni makelele ba DJ kaka neti banani baza na bango belé mais na kotanga kombo mais ba téléspectateurs ces émission ba na posa to découvrir ba émission eza ba vérité mususu okoloba na télé mais sali mutu bien te yana mutu mususu asepela no Blaise créateur mais olobika vérité mo boye et kiti sur na mo cote moni so oza na télé biso sali TV trop moni nde Betima Sengo azana papa bas comité na niveau asala ba chaîne na bango ba kombe bala patron na ba patron vraiment pour bazana expérience musalango na biso to sali musala o moi trop na yebi ni na koloba na télé ni na koloba na télé te martre ata yo pousser nga na loba te po et na zo ba critique yo o mata ba vie mais nga na zo la critiquer eza bien te pour un artiste nga ko yiko critiquer animateur mon côté na télévision qui azo boka bien te aboka bien te c'est pas bien na ko pese conseil na coulisse to ko kuta na ndewa caméra na ko yebise mais na TV baza na bango na ko loba pe mais et ça la mabe hein vous comprendre baloba na télévision bon et ça faux. Merci vraiment. Le créateur, un jour peut au pense à rapper, au bima et pas chétani, au salapé loko na on est batum suspect bazosa. Siko na mutu na ngezate. Soki ko yakaka loba nde baloba ke to yebi lobité. Lobi nsambe mutayebi. Lelo toza jeudi par exemple. Lobi za vendredi. Eroya na mukola vendredi mambo esale mananga na yo to yebité. Parfois yo quand ça vendredi na aucune église na pourquoi ou bien na tongo ou bien vendredi na tongo na aucune cours mais après cours ou après cours ben avant cours ngana yo to yebité. Donc à venir na lobby ya moto nzambe mutayebaka mais na mutu nanga siko na yebi même pas nazo penser na ngwa tate naza pembe na le padre na sala musala nanga comme il faut ndenge mutu to sala musala pour à gagner moi peine quoi. Merci téléspectateurs bazolanda biso tozo kine vraiment mi ko naje na suka
ya émission na biso bi kalate boza na studio kalate makamwezo bima en tant que animateur munene na kati ya groupe ya Ferregola omona makamango ekozelela ndenge nini ou bien ba musicien mususu baye ou bien kande botikali ou bien ndenge nini tous on a ba chanteur ou équipe de base au bazala nanu na ba chanteur pour n'orchestre c'est tout recruter mais si la raté au moins quand boy répéter boy be écouter mon ça test mon moi bimi ko na ba ina batu na ye test ay ma tapé soit un bien peu bazuye mais ça na ba jeune mususu bazwa ki ba chanteur sika bazali ou bazo promettre ou bazo yemba bien OK so bo découvrir bango na premier soin boko sepela na bango makasi ba jeune chanteur baye na o bazala déjà basangani en tout cas album est vraiment costaud na ba rumba na ba mélodie ya bien ba animation ba danse ya bien et puis na album international tellement des double album otozo sala world ndenge zalaka ba benga world mais loko wana esoto zongi na sima fali pour pasalango des albums world wana c'est que bino bolandi fali pour patoni oyo tangi wana komboni ava kombo yo ko tanga wana eza na batu msupe basala ba bloc wana eza ko yete bino de parfois boza sous informé eza ko yete eza ba bloc ezaka nango déjà batonde parfois baza ki di ba bien misu ba ça on a ignorance vous comprenez comme on a un album ya world international eza bango tete ba fabriquer yango eza ezalaka déjà et so yibiki ngande na boy ceux qui n'a participé par exemple un album moko ya un français par exemple na yimbi nzembo moko na lingala eza déjà international eza world oui pourquoi ayimbi munoko na yete ayimbi munoko ya mboka mususu but ba benga ngoza kaka world but ba kanzondé world fo yimba na anglais ou international fo yimba na français car non okoyemba même na portugais okoyemba na espagnol okoyemba même na chiluba même na swahili oyembi yango pe mais na pays mususu but ba benga ngo musique étranger na sens wana alors ba me comprendre que ba papa mba basala ba bloc wana déjà ba me comprendre ba vene beso ba loko kanza basala da ba bloc wana ba congolais vous comprenez ba te belé basala yango déjà même les pattes ça sala yango déjà va yo nzembo ya pa na bisa moto nyosa ye bikoza yanga cheri kongolo lembisa waka musique beta on ezaka rumba te tuka donc ezate ku ezaku teke o eloko lelo non so tele banzembo loka yemba na ba singila atabapasi nakabunda ataminyoko nako oleo la moka kola la teo bino bobe ngoni eza lelo te eza eleki ya bane so nzembo loka tucheze mama ouais mana en anglais wana yo kasezani eza ba blog mo izalaka nango déjà dato beta ezalaka nango eza ndeka ke mokonzi azalaka mingi basé ya ko servir bino no yango ti alobaka ke akosala kate makambo o bat musu bazo sala en même temps non musique eza ba poche belé et bat ba sala boye yepe fa sala boye pour différence ezala batu tout ba ko sala likambo moko te en même temps mabe vous comprenez yango moto expliquer batu ke album oyo pa Fabino bomona ba annonçango Black Box sikoy ba annonçango déjà avant comprenez donc mokonza annonça déjà yango avant que azo préparer album moko ya Black Box bato ba produire album wana eza maison internationale eza ba maison minene eza na poto eza ka artiste avandi boye moko asala album abenga world non eza ba maison wana o ba produire ba album minene wana bango basenga ki artiste batalisko na Congo artiste le roi le padre voix wana na qualité wana na ba ndenge azalelaka wana ceux qui ba bétisi album ya bongo eza richesse ya moni ba produire album wana eza par maison munene donc Chetan Gola pe alinga comme international azalaka déjà international na bien et to longwa awa to kebeta na Kenya par exemple Kenya baloba lingala te baloba anglais te baloba français et baloba anglais par exemple baloba anglais alors eboke na communauté bon bobeta bon nzembo na bino na lingala net nzembo loka tuchezo c'est la succès mabe na Kenya wana
Yo ben en musique locale. Et bolonga bokebeta na Russie, bokebeta na bamboka na loka ba Zénith, bokebeta na bamboka loka ba mikili to apoto orchestre etambola. Na ba pays to Afrique to kenda. Ezani. Eza ba pays international. Yo ka ba pays local OK qui quit OK idiofa. Eza idiofa te. Eza ba ndundu te. Eza ba ndundu te. Eza ba pays minene. O boke Côte d'Ivoire, bokebeta la communauté camerounais par exemple. Eza musique. Eza yo ka international ezani. Quand il y a déplacement, il y a la communauté, ils ont déjà international. C'est ça, ils ont international. Question bimisi. Nous avons tout chez ils ont combattu. Tout chez ils ont combattu. Ils ont style au coup, ils ont succès, mais tout bêta yango déjà. Bah tout bas là comme ça on dit sujet, on dit débat. Nous sommes le roi. Allez kala fundu mama. Ale kalolendo ele konela kisake na lulia na bombi yango na kati motema somo lolendo anaza nzemoloka fa chikibari yo kasezeni obe ma musique obe ne musique ne beta est-ce que bien ne musique ne beta comprends eza nango iloko babi faire rigola pas bimisi ba bijou banini ba bijou bijou nini boye ba faire bijou bino bolingi ba makambo na bino mo bijou esalini babini informer nga na pas vous avez mis place vous savez babi les créateurs dans la pembe na chétane donc elle kana 1 minute il y en a 1 minute sous soye bien donc on a tant que s'échapper na ba bijou tu le vois le padre ana na banda ko ebele bongo ele kino ba bijou na valeur est-ce que bijou est le beleni oza ba blora pa pamba na kena ngwe ntala ba mapango ebele bongo mapango na nezana tana mapango bon bijou zani ndata mwana na Ferrari akota Ferrari na Kenya oyo ekuta combien et ata na valeur ya bijou ta même pas les créateurs Libanga TV babi lelo na poko ba oyo ka les créateurs à faire babi ye fali ya bimisi faire rigola siko to e bate chetadi il faut bimisa obe bimisi na comprendre beti ni non ojise à faire bijou fali pour pas bimisi chetani to bika chetani muto makambo mais ça yiti siko biso to sala ngoni isa yiti yaye siko isa nango yaye biso to sani biso to ndo biso mapango nyonso to na Congo na partout na mituka to na ngo to no laksa batu ke le pas dans na 18 mapango beza na 19 mapango bien 16 mapango bien 17 soko yo tshela nga eloko lokwa oyo lobi wana nga na misolo parler moko o biso nga na komelo na dans na 17 parler par exemple ba peu minene misolo za ba 4 niveaux yebisa nga siko bijou zeloni te biaka lokwa moto yi no posa ya omela coca par exemple ou bien na ko sombi coca na yo ou bien moto yi posa o lio bi sandwich par exemple ou bien moto bi note anoki posa o somba chaînette moko ya argent ou bien noki posa o somba bijou alors so za da moto o leka da ba niveau wana pour somba da bijou za na problème te bon na ba niveau ba le pas de lo lokwa lo on a problème ya no lo te. Voilà, les créateurs à ces Sibino Babi pas chétani go la bijou et zanango et l'autre côté parce qu'il a la mituka. L'ami mamuna biso, notre histoire na yebi on te aussi pas nga na plateau. Ndé c'est mamba bijou nga pena biso ke noti mutada na mapango ebele mutakalika ko somba mapango. Donc so ala libo wele ko pa lo pango combien ezayi asombi. Voilà, le créateur te commis vraiment na souka to zona jena souka programme ezandenge nini ba répétition studio tout ba téléspectateur pe bazoze là bas ba programme. Ouais, programme yangwana le pas dans un niveau Europe azoya d'ici là pour to continuer ba travaux na biso na studio ngezo kende kuna kendaki akangi mabogote akende pena ko silisa ba boulot oya Black Box. Mon Black Box album wa bazela oya world wana nde babenga ngo to ça la différence moko ya osokol sa ba congolais matoi na ba meloman matoi ya eloko babenga album international ya world o wana o ba papa ba beta o ba vena biso na to ba beta o ba wile longomba ba beta ka o ba tutu ba salaka o be ba le padre ba sala déjà soko tellement assez basé sur son album parfois ba comprendre ce que OK album on va beta ngonde ni ba yemba ngonde ni comment na ko yemba na album ya world vous comprendre ce que tala ce que voit faire rigola a beta ce que album ya bongo
obe oyemba non ndeni do ezalon oyemba non de pour voir wana à affronter tous les styles ya musique na voix na wana ya moi papa yemba komaka grand akomaka image ya Congo ya musique pourquoi azala na voix moko voix wana ekipaka musique te ya on voit na les pas d'azana parce que album mosko azobeta wana ba tout ce que ba compagne note ya ba sala biso ba vantir ba sala ba g ba yemba ina ba ngome ba bete biso musique ya ba bonbon na ba biscuit siko autour bo comprendre bien que note artiste azo yemba voix sonner et côté na carte musique que pour babi là qui côté chant les pas dans les canets ba te belé mama yemba aza meilleur chanteur Afrique au lelo ya Congo tozana ye siko cadeau wana aseneka ba comprendre que musique est dans la planète musique et puis il faut qu'on y ait bango et aux autres les locaux mo respecter yango qu'on le pas de à corriger na yete à ça la de quoi o ya yebi o yoye a yekola na o yoye azo présenter ba mélomane na biso bon comprendre les différences ya musique wana banani basala ki yango bien banani basala ki yango mabe et puis comment basala la musique yango à part wana ndé tozana rumba les sous na premier soin auto bengi premier soin place au wapi le pas d'aroyemba sous barumba danger pour bino boyebi womba ko ya sambate et puis nga mode Blaise créateur côté animation na suré bino na robwaka voilà na robinisa bato ba robina mot de la fin bambote numéro nanga eza plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 mutu toza na posa à se retrouver na dédicace na album moyo a benga na numéro wana toza en plein studio vraiment tango eza na muke a rozwanga to solo la abanga na ete bambote na nga rapidement na sey na nga Sadai Yakini na kata Londres salon munene na kata Londres wana sey na nga Sadai Yakini diamant noir mwasa mulaye ngambezi mbote trop place aux allées mbote na Nadine Mboye lipasa na ngana mikiliste aumida mikiliste mbote ya trop mbote na ngana vena nga de Gaulle Mata na Londres mbote trop place aux allées mbote na Leonardo Miss Ecolon Koma mokonza plateau de 15 ans motema mama Adrien mbote na nga encore une fois na yemoko Emmanuel Anganda papa na Kedel Anganda mbote na Claudia Chibangu mwasi ya pembe petite et propre wumela Claudia Chibangu mbote na yo mbote na nga encore une fois na vena nga Pamphile Babaka 5 na 4 babengaki 5 vraiment Pamphile Babaka na 4 États-Unis Rosette Kimbembe na Canada Hervé Makaluji Sandoz na États-Unis Alain Bolela Patrick Chiswaka Maître Ben Sulubika na Londres et puis vient na ngai Louison Makangu na 4 Londres mbote trop place aux allées Papi 6 na 4 Paris wana vient na ngai Berado Prince des Amunda Soda Makasi et deux Muzamba l'intouchable ya dadangu abana wana ba staff bazarana le padre Ferregola Orsili Malenga Arnaud Chungu et puis Boza belé Iji forme Patterson Mukumi mbota trop place bozali en tout cas na lengi bino mingi bozela kaka Dina Makaya mbote na place ozali en tout cas Blaise créateur lengi bino trop bozela première soin zoya borobina ba bloka bien ciao na sepel makasi. Merci le créateur pour l'invitation Nangai. Merci vraiment. On est juste arrivé à la fin de notre mission. Là, c'était la naturelle. Moi, Samuel, la fille, ça intro qui n'a juste d'une toi. Je vous salue partout. Vous allez bolande mission Nabiso. Et voilà, na moni na France, babi Aristos Ndaya, Aris Ndaya na Paris. Babi on to Kangi, Masolo na Paris. Je te salue. Babi Pozenga babimbonga kisela la te hein babi beau-frère ya docteur Jules Nonga na kacha Paris babi ndo simbi masolo na pestio mbote la moni madame babi AG Wasimi centre médical docteur Lutete madame Véronique Magna hein ici que notre médecin directeur docteur Henri Lutete je vous salue bisika bozali et docteur Mchupai babi anesthésiste munene na kata centre médical docteur Lutete docteur Mchupai je vous salue et là je vois encore toute la famille, toi et Maman Chali qui en Rosette qui bambi, je vous salue. Et Nabo Salinte Babi, le Queen Mada, hein, journaliste international, Katsali Banga TV, Maman Betty Masseng, je vous salue. Et notre boss, Papa Laksabana Moussala Singa, l'autre côté, chez nous, c'est du boulot, hein. Papa Dafumbama, je vous salue. On se retrouve à la prochaine numéro. Ouais, Migolo, Migolo, Bilo, Sikeza, Betty Massengu, et ça, il y a un amour respect. Lian on a moins respect on en tout cas bozela ba danse na bino bien Migolo zera olinga ka kolia ya kolia
olela biliali yako yago la fula mupepe toko liango na mwa respect liango na mwa respect liango oya luketu asheta biloko wa jesi betima sengo yago la lobi dendisa mama dendisa ye mama toko dendisa toko niata bangoloko la kayasa toko liango na mwa respect liango na mwa respect weza bloka mikolo yo bo liango na mwa respect olinga kolia to boite mesoko kolia liango na mwa respect na pese mbote na ye moko vient na ngana kata Cameroun na Douala ye moko ye wana les lions de Malaisie les lions de Malaisie, les grands sapeurs. Merci. Ciao.